Nzambe penza abatela abakisaleli nakeko luka na mobali ba policier bazokanga biso toyebi eloko te bakanga biso réponse eza te. SMS à la bisika nyonso ozuli baku ya kolanda Mag FM édition ya mokola lelo yango bandi mbote na bino. Semaine outi kosi les aki marqué na actualité ya ndenge na ndenge sélection yango. Président ya chambre basse ya parlement honorable Aimé Boji Sangara a s'entretenir qui lobby eleki na Lan Makari chargé d'affaires et ambassade des États-Unis d'Amérique na République démocratique du Congo. Échange na bango ezalaki essentiellement porté sur ma priorité et agenda et la prochaine session parlementaire de l'Assemblée nationale. Parmi les principaux textes évoqués, balobelaki notamment projet de loi portant régime fiscal, la proposition de loi et révision ya code minier ainsi que projet de loi sur budget d'Azar. Et Sengeli Boyebake rencontre Oyo et ezali ko témoigner intérêt porté na renforcement y a échange entre chambre basse et parlement et gouvernement américain sur implémentation et accord y a partenariat stratégique entre République démocratique du Congo et États-Unis d'Amérique ainsi que sur la réforme prioritaire et banger y a gouvernance économique. Ah oui, boyende ezalaka. Yeke yo. Fabriqué en Allemagne na MSD financé na Gavi, vaccin RVBO, vaccin contre maladie à virus Ebola et Komaki na ville province ya Kinshasa depuis lobby eleki ministre ya santé publique Dr Samuel Roger Kamba né a réceptionné qui premier lot il y a 16 000 doses na aéroport international Yanjili sur les 50 000 doses au ezali attendues. Vous savez que la RDC fait face à une épidémie d'Ebola qui est très sérieuse. Une épidémie qui a déjà fauché des centaines et des centaines de nos compatriotes. On est déjà plus de 2300 personnes décédées. Et une épidémie qui a déjà fait plus de 5000 personnes touchées. Et on s'est rendu compte effectivement que les seules mesures de santé publique devraient être accompagnées d'autres mesures, notamment les mesures médicales. Et donc nous avons dans notre planification décidé avec l'avis des scientifiques, d'utiliser le vaccin RVBO, le vaccin que nous connaissons tous, qui a déjà été utilisé plusieurs fois, et notamment de manière très importante pendant l'épidémie de 2018 à 2020. Nous avons effectivement, après avoir écouté tous les scientifiques, décidé d'utiliser ce vaccin, en sachant que il va y avoir deux phases, une phase de recherche et une phase compassionnelle. La phase de recherche, c'est 20 000 doses, et la phase compassionnelle, c'est 50 000 doses. Donc nous avons pu obtenir ce vaccin grâce notamment à tous les partenaires qui interviennent dans la vaccination, dont Gavi, pour pouvoir utiliser ce vaccin. Là, nous recevons aujourd'hui le premier lot de plus de 16 000 doses, et en sachant que nous avions déjà 2000 doses qui sont déjà parties à la Chopo. Là, nous réceptionnons 16 000 doses, pour un total de plus de 400 000 doses que nous avons demandées. Et donc, nous remercions tous les partenaires qui nous ont aidés à obtenir ces doses de vaccins. Et nous allons effectivement renforcer le dispositif de riposte avec ces vaccins. Mais vous savez que dans le dispositif de riposte, nous travaillons aussi sur le traitement et ces recherches vont nous aider à protéger nos populations. Et Sengel Boyebake vaccin Oyo et Zalaka déjà utilisé en 2018 pour la lutter contre maladie à virus Ebola awa na République démocratique du Congo. Et que yo. Notre souhait, c'est de bannir ces discours de Fayulu qui seuls émettent des discours discriminatoires au sein des communautés congolaises, au sein des tribus congolaises. Il s'aventurait dans ce genre de discours, contrairement
au discours du chef de l'État. Parce que le chef de l'État, le garant de la nation, le père de la nation, a émis son discours. C'est un rassembleur. C'est quelqu'un qui prône l'unité, la cohésion, la cohabitation pacifique. Il parle du peuple parce que son slogan, c'est le peuple d'abord. Il se bat jour et nuit avec une diplomatie agissante pour mettre hors d'état de nuire l'agression du pays. Monsieur Martin Fayulu se rallie derrière l'agresseur, qui est le Rwanda, c'est-à-dire son discours vient corroborer ceux des officiers rwandais, partant du président rwandais Paul Kagame, de son ministre des Affaires étrangères Nduhungirehe Olivier et de son ambassadeur représentant du Rwanda aux Nations Unies, M. Martin Ngoga. Tous, et Tito Rutarimara, dernièrement, qui est intervenu dans une cérémonie commémorative contre des massacres de Banyamulenge qui sévit à Katumba au Burundi. Il s'est mis à parler de ces discours stigmatisants, offensants contre les Banyamulenge. C'est juste après le discours, les propos des discours de Tite Rutarimara que Fayulu aussi a renchéri dans le même angle. Et nous déplorons cela et nous nous confions, nous nous sommes confiés. Depuis lors, entre les mains du chef de l'État, entre les mains des institutions, nous mourrons pour la République, nous mourons pour les institutions. Et au reste, ce que Tite Rutarimara est en train de propager et puis relayé par Martin Fayulu constitue des troubles à la quiétude de la nation congolaise. Mais tous unis, nous vaincrons malgré le débat. Ayambamaki kitoko lokola roi avec un pacte paix idéologie yenani chouchou ya bana Selembao Eli ya Kinshasa, plus précisément na circonscription ya Selembao, honorable Maontwene Musilwei soso ya mboka matembele ya Simandaku eratakate jamais erata ezalaki bongo à l'occasion ya lancement ya ba travaux anti-érosifs na cité camping na commune ya Selembao. Ndenge kaka bozali komona boye ezalaki somo plein à craquer ni ata muninga senga pardon population ya commune ni ya Selembao toutes catégories confondues ba papa ba maman bilenge basi pe mibali ba accompagnaki oyo ya bango molobeli po esengeli boye bake misala oyo ezali kobanda ezali suite ya ba plaidoyer ebele oyo honorable Maontwene Musilwei asala na ba niveau nyonso en fait que ba travaux ya lutte contre érosion na cité camping et les cas parmi ba priorité ya misala oyo esengeli esalama molobeli ya banagal honorable Maontwene Musilwei akitaki akei asali constat ya évolution ya ba préparatifs notamment ya présence ya bangé mobilisé ainsi que aménagement ya site oyo ezali destiné pona koyamba yango. Nani mokonzi ya Selembao? Nani mokonzi ya Selembao? Tangu tabandaka mpaka bapine aba basalaka. Tangu tabandaka kuona bambula ko yako mpaka bembonis basalaka. Tangu toto kufana bino wa kolera hernios basalaka. Boyebi bino banso. Ndenge na balaka kosinda awa na ba tratopel ba ben hôtel de ville butumo ipokwa pona koluka comme moi un plus comme contribution na biso pona ko stabiliser ata érosion oyo bomonaka une fois na yaka awa na bata OVD bomonaka na yaka ana ba conseiller municipal bomonaka na betandi moke
nakendaka ti pa ya déjà OVD mpona koplaide ka eloko oyo elelo ezali mokolo ya kopesa nzambe merci parce que il fallait Maontwene azala na mandat na ye oyo po érosion oyo ezwa solution mabete malamu. Sur place Kakawana, honorable Maontwene Musilwei akutanaki na le général Charles Mambi Kabeya, chef d'état-major ya corps ya génie militaire, et longo na ye ba échangeaki pe bazwaki ba explication claire et nette ndenge misala oyo ezali kosalama. Très satisfait na démarche ya élu ya Selembao, le général Charles Mambi Kabeya, chef d'état-major ya corps ya génie militaire, asalaki communication oyo. Alors, l'autre, Yambi et honorable Maontwene, la même occasion, qui lui aussi a un souci, a une préoccupation pour y aller Bisani pour ça. Yamwana Nazali Awa, pour expliquer Bisani pour ça sur place, na camping. Suivant l'érosion, attention, ça risque pour quartier mobile pour essayer la moine tu anticiper avant pour que tout me contre l'érosion pour tout ça. Voilà, tu as awa va décider que va faire ça va militaire puisque tout là na expertise na musala ya nini na kanisi bana ya Selembao ba yebi to ça qui pona aussi ça érosion o ya kitokimosi aussi ça yango érosion o ya badjading ya libulu to sisa yango na sekomaf to sisa yango pe na kimweza ga to sisa pe yango alors expérience wande tindi bakunzi Natounaye, prenons parole au cadre ya ACP, parti cher ya sénateur Jean-Tiningo Bilambaka, honorable Maontwene Musilwei, Soso Yamboka, Matembele Yasimandaku, Eratakate, jamais Erata, Azalaki Nabamo, juste. Selembao, tout ce qui est dans la bande à Selembao. Mboka na mboka, et ça n'a pas ponzi nango. Là, dans un commission, dans un second marquage, parce que il fallait le salama natanga na komi mokonzi mokonzi c'est où tu pas nzambe et ça pas matin nzambe achakinga baleka leka achacha ba makelele tabu ba koma awate tu makelele to yawa to poser ba premier pas taxi bonne volonté to za nango to ke komona ba déjà OVD après si ba gens OVD to sali ba descente ensemble là bas ba palpe au doigt ba grandir la érosion ba non faut to sala quelque chose. Achengi biso liste ya ba érosion Selembao to pesi 77 érosion ya Selembao ba kiza biso réception et lelo toza le sengo ya komona musala ko bana merci mingi na population ya Selembao oyo bazo continuer ko pesa biso confiance bo continuer bo lembate na Selembao mokonzi azaka moko bazami baleti prochainement so baye kochira bango barrière. Nesengo na mutema population oyo ya cité camping ba communicaki boye toza na camping to nyoko mi po awa papa ngai libulu oyo bandako bato ke neti biso je suis un témoin oculaire il faut on a vu ce kenda papa député Mamazo Sala on le félicite Damba Sungaye akene liboso Mamna Simba comme ministre ou ma président honorable na biso asale la biso bolamu wana nzambe akota kati na ye pote asimba Fati Beton asimba Jean-Tiningo Bila asimba Maontwene honorable mwana Selembao ya solo douane sengo ya kovote. Merci d'abord na honorable Maontwene na litza nango pona Selembao toyebi ke Selembao mobimba ils entouré na 57 mabulu
mais honorable Maotweme azoko bunda pona yango. En tout cas, bande kona biso to aselemba ou to zala tout soutien à 100% na Maotweme. To pesa maboko, ba mama, ba papa, jeunesse ya selemba ou. En tout cas, biso tout la muka. Selemba ou telema sur Maotweme. Papa Maotweme, to leli yo papa, sans yo biso to vivre te, courez zate, mai passe, nyonso kaka passe bana moi batanga bien zate. Papa, tia biso maboko papa to leli pana yo mwana biso to botaki 9 mois. Yango na senyi papa nzambe atinda yo ka liboso. Okozonga ta sima mukolo moko te. To pamboli yo papa. Bokanisi esili te juste après descente oyo population ya commune ya Selembao basengaki batambola makolo elongo na molobeli na bango façon pona bango ya kopesa ye merci mingi pe ko réaffirmer soutien na bango na baction na ye. Tala ya kosamba ezate mboka na mboka ezalaka na bakonzi na bango ya commune ya Selembao leader azalaka se moko Maotweme Musilwei awa na Selembao population elobi Ucheli baya balambeli yango qui dit mieux que yo oui Tozali bel et bien la ville province ya Kinshasa esika wapi ba force ya sécurité batie maboko na mwana muke oyo bozali komona azali na âge à 13 ans kasi makambo azali kosala lokola mukolo botunanga nini na yoki te botuna lisusu nini lisolo yango yo mwana oyo bakangi ye na munduki ya jouete kasi munduki ya solo GP en plus ezali na ba munition bolanda lisolo neti kaka bozalaki peto na GP tomone na GP penaza ya lokuta GP ezali kota ba koti GP yango ama mabe ye na GP pétrolier GP peza kota ba konti yango pe GP yango wana ana GP quoi yana na nini de charger des atis oui il est chargé imona ndokia oyo ezaka ba bio ya ba vena biso kaka ye le msa parade kaka masa tout le bako a petit mabe na ba munition ngana vandi wana na olandela wuti busumu eza mpanzi wana me wana bomi da batuti o da bomi batute o ba fui ba kiso apezi yango na moninga longwe en tout cas oyo penza ezosenga bo coince mwana oyo makasi kino akolakisa bino esika nini to pena ninde apesa ye munduki oyo tozolela chaque jour insécurité na ville province ya Kinshasa kasi tala makambo ya somo esalamaka awa tolakisi boye na population bazali pe na posa ya koyeba suite ya dossier oyo pardon batu bavandelaka ba dossier oyo penza bo vandela yango te population lobi bazali lisu likolo ya lisu po biso ne tozalaka mingi ba victime ya ba criminel. Affaire à suivre. Monsieur le gouverneur, province, ville de Kinshasa. Excellent. Construction anarchique bitongela mwanza eleki awa na ville province ya Kinshasa. Tozali awa na 17e rue na quartier Nanu na commune ya Limete esika wapi gouverneur ya ville province ya Kinshasa excellence Daniel Bumba Lubaki asalaki descendre sur terrain po na kosala constat ya veni moko awa esika wapi mutu atonga immeuble likolo ya collecteur conséquence na yango aveni mobimba ekomi lokola zolambwa donc mai ekaukaka te balabala etondi batu bakoma obligé ya koniata mai et pourtant tozali na elanga
Donc il faut casser, ça c'est démolir complètement. Cette situation, si vous prenez qu'on pense encore être 300 mètres, et voyez encore d'autres. Même là. Accompagné le ministre provincial de l'environnement Léon Moulumba, puis colonel Mimi Bakela, oyo ya brigade spéciale de protection et environnement, puis ba service Moussousou, gouverneur Daniel Bumbalubaki, a azwaki ba explication nyonso avec ba détails avant coordonner quelconque démolition ya bâtiment oyo. Sur place Kakawana, chef de Rimoko azalaki interrogé na gouverneur ya ville Daniel Bumbalubaki. C'est-à-dire la rue. Nous devons représenter l'autorité de l'État. Quand on est membre ça, ça les rapports. C'est qui un autre chef de rue? On va tenir la carte collecteur, on peut sauter ou dénoncer, après de créer des dégâts et puis voilà. Le bilan au bout de la terre, on va parce que lui aussi a une message. Il faut te vendre dans maquiller les matins, l'internet, tout ça. Tu dis rien. À ta gestion, il y a des choses. Nous, il faut y aller. Tu t'organises. Je comprends bien tout ça là. Voilà des rapports auxquels il faut appuyer. Comme cela, ça veut dire même la sécurité, c'est au niveau de la base. En tout cas, elekali batu pona nini mutema mabeboye likolo ya mbongo na yo, likolo ya bamoyen na yo, ozali ko pénaliser avenir mobimba bakoma avant ya kobima ozali obligé ya konyata mai et puis mai yango ya salité s'il vous plaît. Eh, koka moi. Tout ça, c'est bon. Les répercussions, dans la maison. Les avancées obtenues sur le terrain diplomatique ne produiront une paix durable que si elles s'appuient sur la cohésion nationale et sur la reconstruction intérieure de la République. C'est pourquoi, après avoir consulté les institutions de la République, les forces politiques et sociales, les confessions religieuses, les autorités coutumières, les milieux scientifiques, plusieurs personnalités de notre pays ainsi que certains de mes pairs de la sous-région, j'ai décidé de convoquer le dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l'État. Ce dialogue est une initiative souveraine conçue par les Congolais et pour les Congolais, conduite sur le territoire national et orientée exclusivement vers les intérêts supérieurs de la nation. Il réunira les filles et les fils de notre pays autour d'un impératif qui dépasse nos personnes, nos partis et nos ambitions, à savoir défendre la République, consolider la paix, préserver l'unité nationale et protéger nos intérêts stratégiques. Il ne constituera ni une négociation avec l'agresseur ou ses supplétifs, ni un moyen détourné de remettre en cause le choix souverain du peuple exprimé par les urnes en 2023. Il ne saurait davantage conduire à la suspension des institutions de la République, lesquelles continueront d'exercer pleinement leurs prérogatives jusqu'au terme constitutionnel de leur mandat. L'ambition de ce dialogue est claire: permettre au peuple congolais de ne plus seulement répondre aux manifestations successives de nos crises, mais d'en traiter enfin les ressorts profonds. Pour y parvenir, nous devons cesser d'envisager l'avenir de la République à travers le seul prisme
de nos appartenances politiques, de nos rivalités idéologiques. Il réunira les filles et les fils de notre pays autour d'un impératif qui dépasse nos personnes, nos partis et nos ambitions, à savoir défendre la République, consolider la paix, préserver l'unité nationale et protéger nos intérêts stratégiques. Il ne constituera ni une négociation avec l'agresseur ou ses supplétifs, ni un moyen détourné de remettre en cause le choix souverain du peuple exprimé par les urnes en 2023. Il ne saurait davantage conduire à la suspension des institutions de la République, lesquelles continueront d'exercer pleinement leurs prérogatives jusqu'au terme constitutionnel de leur mandat. L'ambition de ce dialogue est claire: permettre au peuple congolais de ne plus seulement répondre aux manifestations successives de nos crises, mais d'en traiter enfin les ressorts profonds. Toutefois, l'inclusivité ne signifie ni l'effacement des principes, ni la confusion des responsabilités. Nul ne sera exclu en raison de ses opinions, de ses critiques, de son appartenance politique, de son origine provinciale, de sa langue, de son ethnie ou de sa religion. Mais nul ne peut prétendre s'asseoir à la table de la nation tout en prenant les armes contre elle. Aucune arme ne conférera à son porteur un droit supérieur à celui que le suffrage reconnaît aux citoyens. Aucune conquête militaire ne pourra être convertie en légitimité politique. Aucun mouvement armé ne pourra invoquer l'inclusivité pour imposer par la force ce qu'il n'a pas obtenu par les voies démocratiques. Ne pourront donc pas participer à ce dialogue en qualité de composantes politiques ceux qui, à l'ouverture du processus, combattent par les armes l'ordre constitutionnel, occupent par la force une partie du territoire national, administrent illégalement des entités de la République ou agissent au service d'une puissance étrangère, en l'occurrence le Rwanda. Cette règle ne constitue pas une exclusion fondée sur les personnes, les opinions ou les appartenances. Elle exprime la réprobation de la nation à l'égard de ceux qui mènent la guerre contre la République, ses institutions et ses citoyens, tout en revendiquant les droits attachés à la vie démocratique. Le processus de Doha demeure le cadre approprié pour traiter avec l'AFC M23 des questions relatives à la cessation des hostilités, au désengagement, au cantonnement, au désarmement et aux autres modalités directement liées au conflit. Le dialogue national ne se substituera pas à ce processus. Il ne deviendra pas davantage une voie parallèle permettant d'obtenir par les armes ce que la démocratie et l'ordre constitutionnel n'ont pas accordé. Une voie de réintégration au sein de la communauté nationale restera néanmoins ouverte à ceux qui, à titre individuel, renonceront de manière sincère et vérifiable à leur engagement armé et à toute forme de violence et qui condamneront sans équivoque l'agression dont notre pays est victime. Ngai en tant que Congolais, naza pour dialogue, tokoya na biso tokosolola na biso, mais eloko nazobanga ke dialogue oyo ekoma lokola consultation oyo eberanda salaki. To se retrouver que bato tozozela ke baya na dialogue bayete et tozongeli kaka na même position et puis makambo ezo bouger te. Option oyo président akozwa mpona makambo oyo, on doit monter l'armée en force, tobenga na bato na makasi. Aux un soutien États-Unis, aux un soutien Union européenne, national qui na département d'État, nazo qui ba information ya bien pour na yo, pour na kati. So tuni batu na ba oyebisa yo na ebisa ki bango. Mais ezo senga que il faut yo bunda, il faut bombarder, il faut beta bato ba kendi na ko benga na bango et puis to ko sala dialogue moko ya bien batu oyo ba ko linga ko se plier baya ba oya et puis to avancer. Mais avec kaka boyi oko nommer Katumbi lelo on nommé Moïse Martin Fayoulou
on nomme bato surtout en opposition mais tant que point wana ya est na ba rebelle oyo eza résolité tokobaluka kaka wana eza point de vue na ngai naza pour dialogue na koya na kati ya dialogue na kopesa vie na ngai. Merci. République démocratique du Congo pe République populaire ya Chine basinyaki lobi eleki accord moko pour la construction ya immeuble moko en extension ya ministère des Affaires étrangères. Signature ya accord oyo intervenir 50 ans après construction ya bâtiment administratif ya ministère des Affaires étrangères, donc capacité d'accueil nango eza lisusu adapté te na exigence ya performance. Tangu azwaki maloba pour na part ya République démocratique du Congo, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, à Salaki Communication Oyo. Ambassadeur, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à vous et à votre délégation. Exprimer évidemment ma reconnaissance sincère, non seulement pour la signature de cet accord, mais pour des décennies et des décennies d'une amitié et d'un partenariat exemplaire entre nos deux pays. Un partenariat qui continue à grandir, qui continue à s'enrichir en diversité, en profondeur et en tant de thématiques qui évoluent comme les temps évoluent. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'indicatif des grands pays, des grandes nations. Et je voudrais vous exprimer évidemment tous les mots de sympathie, d'amitié de la République démocratique du Congo et évidemment l'espoir et la détermination que cette amitié, ce partenariat continue et que nous contribuons aussi avec notre modeste contribution à cet édifice important. Monsieur l'ambassadeur, merci encore une fois. Na tournaye ambassadeur extraordinaire pe plénipotentiaire ya République populaire ya Chine, Zhao Bin atalisaki pe boye. La République populaire de Chine. Je suis très ravi de procéder aujourd'hui avec vous, Madame la ministre, à la signature et aux échanges de lettres confirmant la construction avec l'aide chinoise d'un nouveau bâtiment pour le ministère congolais des Affaires étrangères. Et ce qui est d'autant plus important pour votre pays, la RDC, qui a grand besoin d'une démocratie forte et bien motivée pour défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Et Madame la ministre, et aujourd'hui la signature de cet accord ne marque qu'un début d'un long processus qui part de la conception architecturale jusqu'à la mise en œuvre des travaux et à l'inauguration de la nouvelle maison pour votre ministère des Affaires étrangères. Et donc je promets de faire tous mes efforts avec mon équipe d'accélérer les choses pour que vous puissiez utiliser dans le bref délai cette nouvelle infrastructure qui contribue non seulement au développement de votre pays, à la défense des intérêts de votre pays, mais aussi pour la consolidation de l'amitié et de coopération entre la Chine et le Congo qui a déjà duré plusieurs décennies. Encore une fois, je vous remercie, madame. Ise ya souligner que ezali étape moko majeure na modernisation ya infrastructure diplomatique na République démocratique du Congo. Ah oui, boyende izalaka. Yeke yo. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Union nationale des caméramans du Congo, oyo tobengaka na mokuse UNCC, ezali na esengo te, ezali na kanda makasi pour na situation oyo ekomeli biso. Situation yango ezali nini? Bandeko na biso mibale, ba membre na biso, notamment monsieur Talik Tombisa, pe ndeko Daniel Mukendi, oyo bazalaki na mboka ya Afrique du Sud, bakendaki kosala mosala na bango ndenge bomesano, kasi na ngonga oyo tozali koloba bazali ya kokangama to bazali détenu pamba te bazali kaka kosala mosala na bango biso UNCC to sepeli te na likambo wana pamba te bazali ba professionnel ya média bazali ba opérateur de prise de vue bakendaki na compte ya ba famille na bango te kasi bakendaki kaka kosala mosala oyo epesamela bango na ministère oyo basalaka ya défense eloko esali biso pasi makasi de susu ezali ete ole bakanga bango kaka information autozwi na UNCC na ngonga oyo bandeko
bati dossier na bango et pas bazuzi na tina ete basambisa bango pour que bakatela bango sort oyo ebongi na yango yango biso UNCC toye kotombola mongo lelo tosengi na gouvernement ya République démocratique du Congo badiligenté baprocédure ya lombango baactiver baprocédure diplomatique pour que bandeko na biso mibale wana ototangi monsieur Talik Tombisa mais aussi monsieur Daniel Mukendi bazala libérer sans condition bazonga la biso na mboka pour ete bakutana na bafamille na bango ndenge bomesano pe biso pe bacollègue na bango tomona bango UNCC tozali kolandela penza dossier oyo tofunge na yango miso pour ete bandeko na biso bazonga la biso awa na mboka tosengi na gouvernement congolais à travers ministère des affaires étrangères activer ba machine na bango diplomatique pour que bandeko bazonga la biso parce que toyoki était au-delà ya ba démarche au ministre de la défense à Salaki pour être bandeko bazonga la biso kasi la démarche yango et na pamba gouvernement sud-africain to justice sud-africaine ba décider ba retenir bandeko na biso alors que bakana ko sala mosala o ezalaki ya bango biso UNCC to sepena yango te to senga eloko moko bazongi sela biso bandeko na biso awa na Kisasa awa na République démocratique du Congo mboka na bango pour que ba continuer ko sala mosala bango ndenge mesani et surtout que bakendaki kaka ko sala pe kaka mosala na bango soka sami bango te mikolo koya toza ba démarche be to ko sala biso UNCC pour que bandeko na biso ba retrouver liberté na bango totale. Page Rose, l'édition Yamokola Lelo, Botikato souhaité joyeux anniversaire na Madame Fleur Egale avec célébrer Botamanaye, Mokola Lelo, Mwasi Kitoko, Tali Mwasi, Okumisi Nzambe, Kolia Pekomela Ezali au rendez-vous avec un pacte pédologie. Profitez bien na Mokolo Nayo, que du bonheur. Vous comprendre que Mag FM, Yamokola Lelo comme la souka, merci pour la confiance, paix, fidélité, c'est une prise de vue. Ils allaient assurer na Torres Satibou Régie Finet, ils allaient assurer na directeur technique Nabiso, l'ingénieur Gelor Mouyar. Bama Tabaki Tababa Nkona Mabele, fils Maïboy Kabachine, na préféré bien. Zambe Penza, Abadira, Bakisaleri, Nakeko Luka, na mobile. Ba policier bazokanga biso. Toyebi eloko te bakanga biso réponse ezate.